que c'est dans le cas, famille le sol. Que c'est dans le cas, famille le sol. Mbokoyo, tozo bate, tozo mungsa valeur na biso. Mbokoyo, tozo bate, tozo mungsa valeur na biso. Na mbongo musu franco, mokola kufa ka ezaka jour férié. Mais soko mona ko pasa anniversaire ya franco awa, mbongo bimaki awa. Owa mise batondi awa. Juge wana bakati ba suspendre jugement ya ba leçon. OK, pour prétendre sauter. Base de là, jugement le fond. Voilà live ya moto mona. Sombela basi ba mapango. Ko ma sombeli basi ba mapango te atingi biso ba monument. Ya ko fi atiki 40 entrepôts, dépôts, terrain, villa, appartement, pavillon, 40. Famille était quoi une dizaine, notamment on a limité on a zaki usine à Mazadis. Ngamo zawa, ngamo kaka. Bana makambe banda. Misela. Baroyate, baroyate. Janzela peuple ne bango. Ah wazalaki, moi côté wazalaki te. La chef d'État, dernièrement, de son banda, papa Wemba. En tout cas, tu as vraiment l'État récupéré en haut. Ils ont pris le gouvernement après sa valeur à Franco à partir de Salamawa. Ngai na cadre ya sans danger n'est pas kubela te kufa mais danger nde ngoyo mais moi na Franco yaki na danger bana Franco ba le Franco vous allez la terre na cimetière na moni vraiment ma ya miso na tomba Franco le laki abibo na zate o saka na ngai mais oui ngana solo kana eti Voilà, donc je suis avec Chaka Congo, une des trois précisément. Nous avons un événement et Salami Awa, pour récupérer, tu éviter. Papa Chaka Congo, bonjour. Oh, une des trois, c'est oh Maman Koulout. Voilà, Maman Koulout. Tu as des ordres, tu éviter une des trois, en tout cas, tu remercies d'abord le chef d'État, tu remercies le ministre de la Justice, tu remercies la police nationale. Vraiment, au moins, Mbokoyo, tu as battu, tu as valeur na biso. Na mbongo franco, mokola kufa ka ezaka jour férié. Mais soko mona ko pasa anniversaire ya franco awa, mbongo bimaki awa. Owa mise batondi awa. Siko ngamo kazawa, ngamo kaka. Bana makambe banda. Misela. Baroyate, baroyate. Je crois que tu remercies bana Luambo ozali mémoire ya papa na bango. Eza mémoire na biso ya peuple congolais. To senga na chef d'État dernièrement de son banda papa Wemba. En tout cas, tu as vraiment l'État récupéré en haut. Ils ont pris le gouvernement après sa valeur à Franco à partir de Salamawa. Parce que photos à la garde-fou. Parce qu'on ne peut pas perdre le terrain locaux. Parce que on évite, maman coupe de regawa. Une des trois mois pour tango, soit disant de Waka, Luamba Sombaka, parti on a na vente publique. Ils ont pas la vente publique. Mais bisous ngana justice mais d'abord na remercier vraiment mon population ba locataire ba laki ba libanda c'est dire on est parce que tu es dit que ba kanga qui ont déjà ils ont déjà arrêté et puis ba bimisa ba tout bon les autres moni du coup ba récupérer en procédure les kineni to ba justice ali état de droit ezali
État de droit à Congo non les alliés. Je crois les gens état de droit à Congo mais tu remercie encore Bakonzamboka implication na bango. Ngai na cadre ya sans danger ndeko kobela te ko mais danger ndango mais moi la Franco yaki na danger. Bana Franco ba Franco dans les terre na cimetière na moni vraiment ma mise na tomba Franco les laki. Abi bona zate o sakana ngai mais oui ngana solo kana yeti. Solo kana yeti. Na solo kana vraiment. Na solo kana yeti. Lelo oyo bato ba otala oyo quand même ma vidéo etambola ki ke ba botoli inde 3 ba kwangi yango procédure ndenge ezala. Ya kata la moni. Tango baye babuka ki bakangaki mire de Berlin. Au moni ke sikoyo. Ezong yaka ya live yaka. Voilà, live, maman Kouzali côté qu'on a une des trois côtés. Mais Dieu merci que justice a rétabli mon droit là-bas. On dit beaucoup mais à Ouazalaki, moi côté Ouazalaki c'est. C'est un live, pour remercier Bakonzamboka, il est là. Ah, mais merde, papa. Famille le son, mana le son. Alors, la succession le son. Lui le son, à son baga, Pangoyo, la Zekaba. Zalaki Zekaba. Alors, il y a Tiango Angesba, capitaine le son. Après des tournements sans la présidence, la Kangi est condamné à mort. Condamné à prison. Alors maintenant, on va la guerre de l'Europe. Alors, la guerre de l'Europe, c'est une somme. La présidence. Comme on est j'étais chef de la maison militaire de Maréchal Mbou. Nous sommes en année 70-71. Il y a un peu de Bobaké de Franco à qui a coûté 10 000 francs, 10 millions de francs. 10 000 francs congolais. Mais ailleurs, on a coûté, ils ont déjà rasé. ANC, Armée nationale congolaise, militaire à défense, il y a des bassin de Bakas. Il y a son méga Mabélé, qui est rasé. En Guess, il y a Atongi,
monument 4 états na passe na ye donc na mbongo ya musique ngai nazalaki awa boy maçon otina nga azalaki na bakamion moni bakamion ya côté vert basali biso assignation basine biso tokei et mon gars présenté les documents tata soutaki na présidence baboyi c'est du droit d'enregistrement baboyi comment titre de propriété baboyi comment titre de propriété on est la succession on dit bana ya tika baboyi comment na ba condamné bana veuve maman na ba Sylvie na maman Pauline Masuba azar en vie en avenue Victoire pene ya commune wana avenue Victoire tosali tierce opposition la tierce opposition wana juge notamment moi juge présidente Maman Moubenga azaka tendance azaki conseiller ya président Kabila na présidence juge wana bakati suspendre jugement ya ba iloson ok bako ko prétendre souter base de là jugement réforme to koti ba document na biso ba titre de propriété tozo kozela bango balamuki na tongo bayokani na huissier moko huissier kaka ya cour d'appel ya Goma voilà baye babuki bakoti ba installer bango injustement parce que jugement na bango a frappé interdiction frappé de suspension yango biso pe to komeli premier président cour d'appel président Ilunga ba greffier banini yé a komeli je crois maman Naomi oui ici au monde à qui jaune wana donc pe na parquet à Kalamu procureur a komeli pe maman wisi voilà ouais ba PCB basoda je n'ai qu'à son assigné voilà ba dégreffer bango ba réinstaller biso voilà ils sont là yango donc to yibité to style ko moko te ko tonga ya tonga il fallait ya asala ne ambiance asala ndenge ba iloson basala investissement te ko sombela ka basi ba mapango ko ma sombeli basi ba mapango te atingi biso ba monument ya ko fi atiki 40 entrepôts dépôts terrain villa appartement pavillon 40 famille était qui soit une dizaine notamment on a limité on a zaki usine ya Mazadis notamment on a mis des bâtiments mandambu pas de problème mais tous on a 30 maisons 30 villas donc on a tout TKT déjà souvenir na ya avec TKT ya biloka bana yanga ite tango ya kufi okomona na cimetière à Gombe la pesi parole na no pesa parole la pesi parole na Luga la pesi parole na qui ma sécurité générale un peu parti ça la pesi parole na Kengo Adondo premier ministre et puis na Souka Marie-Louise Alobi ma grande sœur et puis Serge Ekiti tant Serge Ekiti au moninga na Tigali yangwana bana nyonso ba Silvio yo ba Luambo ba Mungu Marie-Louise ba tiaka président fondation là na géré biloko nyonso na teki pe loko moko te na teki ni okeja ni lopa ya no soki mongo a depuis 18 ans zongi to pesi gestion nga na pesa gestion na Marie-Louise gestion na mongo succession nyonso c'est mongo qui gère mais liquidatrice ezali Sylvie où est Sylvie est où c'est Sylvie Luambo qui est la liquidatrice la patronne de tout bisoka na sima bana mais on a vivre kaka bana ba pesi fin du mois ba pesi na quelque chose na le mais linga sac ya loso sac ya carton soso na senga ba momo mais na nyoso ile kiawa okosenga na mkonda mokani pe ba konzi po ete makambo yezo nga bisu de parce que to mona ngo pe mo mingi lelo bo silisi bazon tseli bino mais bala sima suke ezongi lisusu bokosenga ni na chef de l'État na ba konzi basala susu ni po ete boza na sécurité na ba bien na bino mais oyo bazongi sili biso provisoire mais jugement est définitif mais quand on est bon basali mbeba boye
Donc, mon ami, bazan est là comme côté. Bazan n'est même pas dans l'acte d'achat. Alors, donc, mon ami déjà, il y a un état de droit où le président fait une série de Félix Tshilombo à Salé, montre à Zangi Mbongo, à Zamobola, mais pour te le pan, il faut que le juge bazong c'est là. Puis ça dans Mbongo te, sans Mbongo, le juge va occuper son maroc. Le juge va tourner la juge Yanzela. Juge Yanzela peuple ne bango. Bangonde bazuzi ya nzela oyo simana bengaka bazuzi ya nzela bangonde bazambe ya mboka bangonde bakolo mboka bamona franco azotonga na biso tina masisi 4 étages na mbongo na ye ya bokutele ayiba te ayembi ateki palaki mbongo ye asali soki mbongo eza te basala toa na mbongo te moto kosala te tozeli totelema baconseil esalami toyokotonga ngai nazalaki boyi mason alors soki mokonzi moko alobaki alinga basomba ngo epai ya bana inosone bana droit moko te aza koperdre mbongo na ye abokola bana na ye atonga ndenge amesani kotonga bango batongaka biso toza na moya kotonga. Voilà, merci beaucoup papa tozota minute. Nabandi ndeko balandi ba comprendre lolenge nini population va réagir tant bazon seli papa Luambo na bana papa Luambo Lupango. Ça fait très mal mais bravo à la chef de l'État, tout le monde nous allait comme ça. 81 40 140 81 81 40 140 81. Voilà. Ndenge mwana nga lobi ngai papa nga mona sali makambo sala nyoto mais bango bapesi bamboko maboko bazolala te nazola musa bango butu moyo tongo tata na bino azalaki toujours debout na nzela makasi ya tata na bango yango atiki omoni mwasi mobali omoni wana. Sentiment de l'année. Sentiment de l'année. C'est la pensée de grand officier loi pour maquillage. Nous avons dans les gens carrément des choses à salir. Problème au exemple là pour la visée de route de l'année pas bakulu. La mono moni pelaka pas bakulu pour les camarades de bon hein. Bakulu ba qui s'appelle na ba faire balaka bakulu ba qui ça. Oyo mwana chez Luambo, oyo mwana pe ya bakulu ba sisa. Tous les gens à la cimetière Gombe na Zalawa, la kango ya sokolela pa bakulu. Yango pena lelo ke. Oyebaki ke fois za la boya wala tozanga na bandera ki. appartement comme kota batazongi zongi vraiment na makambo na bango batazongi na soko kota na kati omona batazongi mataba biloko na bango wa vandaka wana deuxième niveau azongi na deuxième niveau wa vandaka na troisième niveau azongi na troisième niveau. Félicitations la justice à mboka na biso mosala osali parce que ezalaka nde boye omoto babengani boye kolandeli makambo koteki kotina
Voilà, donc je suis avec Chaka Congo, une des trois précisément. Nous avons un événement et Salami Awa, pour récupérer, tu éviter. Papa Chaka Congo, bonjour. Oh, une des trois, oh, Maman Koulout. Voilà, Maman Koulout. Tu as des ordres, tu as une des trois, en tout cas, tu remercier d'abord le chef d'État, tu remercier le ministre de la Justice, tu remercier la police nationale. Vraiment, au moins, Mbokoyo, tu as battu. Tout le monde a valeur na biso. Na mbongo franco, mo la kufa ka izaka jour férié. Mais ce que moi la ko passa anniversaire à franco awa mbongo bimaki awa. On va mise ba tondi awa. Si on ngamo awa ngamo kaka. Bana makambe banda. Mise ba royate ba royate. Je crois que tu remercier bana Luambo ozali mémoire ya papa na bango. Eza mémoire na biso ya peuple congolais. C'est le chef d'État, dernièrement, de son bandaka, papa Wemba. En tout cas, tu as vraiment l'État récupéré en haut. Ils ont pris le gouvernement après sa valeur à Franco à partir de Salamawa. Parce que les photos sont la garde fou. Parce qu'on ne peut pas perdre l'État et l'État. Parce que on évite, maman vous avez regardé, il est tout en haut. Tango, soit disant de Ouaka, Luamba Sombaka, parti on a na vente publique. Ils ont pas la vente publique, mais ils ont la justice. Mais d'abord, je remercie vraiment mon population, les locataires, les bandas. C'est dire parce que tu as dit que déjà, ils ont déjà arrêté. Et puis, ils ont dit bon, les autres ont dit coup, ils récupérer en procédure et les Guinéens. Justice Ali, état de droit les Ali. État de droit à combien de coups non les Ali. Je crois les gens. État de droit na Congo mais tu remercie encore bakonzamboka implication na bango ngai na cadre ya sans danger nde kokobela te kofa mais danger nde ngoyo mémoire ya Franco yaki na danger bana Franco ba Franco vous allez la terre na cimetière na moni vraiment ma misu na tomba Franco le laki
Abibo na zate o saka na ngai. Mais oui, nga na solo kana eti. Na solo kana ye. Na solo kana vraiment. Na solo kana ye. Lelo oyo bato ba otala oyo quand même ma vidéo etambola ki ke ba botoli inde 3 ba kwangi yango procédure ndenge ezala. Ya kata la moni. Tango baye babuka ki bakanga ki mur de Berlin. Au moni ke sikoyo. Ezong yaka na ya live yaka. Voilà, live, maman Kouzali côté une des trois côtés. Mais Dieu merci que justice a rétabli on a droit là bas on va beaucoup mais à Wazalaki moi côté Wazalaki c'est ah mais merde c'est
baboyi comment titre de propriété baboyi comment titre de possession de la succession libana ya tika baboyi comment na ba condamné ba frère maman na ba on na masoba ada ambition na bénéfice mais à combien fois sali tierce opposition. La tierce opposition, juge, notamment juge président, Maman Moubenga. Maman Moubenga, ça attendait, ça a été conseillé à président de la présidence. Juge, voilà, Bakati va suspendre le jugement et va y innocent. Et pour ça, pour prétendre de sauter, c'est là, jugement, réforme. Le côté, document, la mission. Kozela bango kala muna to bayo kayena bisi muko bisi kaka ya kula pela baye bakoti basale bakoti mais juste parce que je vais vous attraper yango bisube okomeli premier président kula pela président Lula greffier banini lui akomeli Oye!
bakonde bazuzi ya nzela oyo esimana bengaka bazuzi ya nzela bamonde banzambe ya mboka bamonde bakolongoka bamona frango azotonga ya masifikate etage na mbongo na ya bokele ya etage ayimba te ayembi asengi palaki mbongo ye soki mbongo eza te asala kala na mbongo te mbongo tokosala te tozeli na concert esalami ngana yaki boyi maso alors soki mokonzi alobaka alingaka solbango epai ya bana innocent bana lwa moko te aza mokonzi mbongo na ye abokola bana na ye atoka ndenge amesani kotoka bakobatongaka biso toza na mbongo. Merci beaucoup pour votre Sentiment de l'année. Sentiment de l'année. La parcelle des grands officiels loin pour maquillage. Ezalaki na rekenda carrément te sur la salle problème oyo eza mpena mpona biso tokotolela nde mpa bakulu yango nomoni mpenaka mpa bakulu komeka makambo te mboka bakulu bakisa betu na bapere balakisa bakulu basisa oyo mwana isishe lwambo oyo mwana mpe ya bakulu basisa tulekanga na simitiere ya gombe nazala wana ntango nyonso kolela mpa bakulu yango mpena lelo ke toyebaki kelpo ezala boye yango na tozanga na bandengaki appartement comme kota bazongisongi vraiment na makambo na bango bazongi bazokokoti na kati omona bazomata babiloko na bango oyo avandaka oyo na deuxième niveau azongi na deuxième niveau oyo avandaka na troisième niveau azongi na troisième niveau félicitation na justice ya mboka na biso ya mosala kosali parce que ezalaka nde boye omona babengani boye kolandeli makambo koteki kotina kotina normal bato basepeli bato baresponsable bato bateli basali bakoma baolala babalabala mpona ezalaka bien te en tout cas merci vraiment nasepeli alikolo
balukaki yango état de droit afrique mobimba monde entier konde na biso oyo eza ambassade oyo ese oyo ine tokobengana oyo azalaka te bongo na biso bakadi ya pemba bakoti oyo te bongo na biso te ataka état de droit koza fatiami non état de droit mutazanga mbongo oyo atie mbongo ya tie azaka na mbongo te etomande bongo taka mowei ata kufa na ye tikala bakufele lelo bana pe ya mutabeta vita kukafrika lokope pourkua vite bozongisa te bakapo etambola te eloko mpe ekokate makotikolaka pourkua vite bamola te yango bazongisi eloko alongo makambo ya kitoko bazoza mpe kukafrika. Que ça dans les cas, famille le sol. Que ça dans les cas, famille le sol. Mbokoyo, tozo bate, tozo mungsa valeur na biso. Mbokoyo, tozo bate, tozo mungsa valeur na biso. Na mbongo musu franco, mokola kufa kaizaka jour férié. Mais soko mona ko pasa anniversaire ya franco awa. Mbongo bimaki awa owa mise batondi awa juge wana bakati basuspendre jugement ya bailosson ok bakokozala koprétendre su te bazela jugement le fond. Voilà live yango ozomona sombelaka basi bamapango comme asombeli basi bamapango te atingi biso bamonima yaya kofi atiki 40 entrepôts, dépôts, terrain, villa, appartement, pavillon, 40. Famille était quoi une dizaine, notamment on a limité on a zaki usine à Mazadis. Ngamo zawa ngamo kaka bana makambe banda ba royate bango ba royate c'est la peuple ne bango ah wazalaki mwako ta wazalaki te tosenga na chef d'état dernièrement tosomba ndaka papa wemba. En tout cas, tu as vraiment l'État récupéré en haut. Ils ont pris le gouvernement après sa valeur à Franco à partir de Salamawa. Ngai na cadre ya sans danger. Danger n'est pas kubela te kufa mais danger n'est ngoyo. Mais moi la Franco yaki na danger. Bana Franco les Franco vous avez les terre dans le cimetière mon vraiment moi ya miso na tomba Franco les laki abibo na zate osaka na ngai mais oui ngana solo kana eti